Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bien bébé. Référence c'est à Kamoko. Soit hôtel Bidor. Na Mastonge. Na Irebu à 37. Non, de ce qu'on bungate. So uti bangal. Uti magasin Kitambo. Okitaka na Bongo wana. Okoti référence à Monseigneur Moké. Oui, Monseigneur Moké. Et si qu'on bungate bébé. Uti Irebu à 37. Est-ce que vous savez que oui, Kawana. Propre au CPLA. Pourra 24 heures sur 24 heures. Maille permanent. Maman faisait à l'aise carré. Sauf pour que tu as maman dans groupe au CPLA. Donc, que la qualité c'est bidor. Propre c'est bidor. Donc, à l'aise. Chez la patronne à bidor. On sait la bébé. Bengan de Konayo, Kutan Sarana Yena, mais Maekuna. Alors, à l'aise, il y a mon temps, c'est bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Na sepeli moni ka polo na lati na somba ngo wana oui tu appelles la boutique tu appelles la boutique na place oui boutique ezana to teka bilamba bien ba parfum bon lati pour place wana na somba ke ngo wana botika ko na ki moni pono ni to tsa pono munene wana teka te ya na moni ka ilamba na libanda na sepeli référence zaka moko fait hôtel Bidor na Irebu à 37 référence Monseigneur Moké. Vous ne serez pas dessus. Maman Malunga a propre la qualité Bidor. La patronne n'a bijou. N'est ma camp. Et puis, c'est Christelle. Nous qui avons fait bien propre, au courant, ça a permanent, donc propre, il y a des batapotes, il y a des yungani. Tu n'es pas Bonjour la famille. Maman Bijou nae ko présenté bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées tolenga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezalina chambre salon cuisine. Tozana chambre salon cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona ezana salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi bengaye o sala réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon dango eza chambre dango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc li nango eza nango li ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur chambre la biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disco koluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi eza pona bino bato bozotala.
pour na abonné à Maman Bijou à bato mupesanga confiance boya na appartement oyo appartement numéro 1 Maman Bijou a lobi bokozala jamais de si total asko cuisine ngo tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1 toza na congélateur totia yango wana mpona bino toza na frigo toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques cuisine na biso eza monene makasi botali eza na espace cuisine na biso yango oyo okoki mpe kotia bakiti awa ovandi ozolamba okozala jamais dessus omoni cuisine na biso yango oyo eza wana mpo na bino